et tozui conclusion simple tokolela Mundweri na Fikini mais lobinde tokosilisa makambo nyonso na libota. Bon, et ça va toujours en cours, lobinde toko finir en lobby et ça benda blague ça benda kita donc biso na soyebi ba politicien bazana ndenge na bango balelaka ba politicien ba chauffeur bazana ndenge na bango pe balelaka soki chauffeur akufi ba wewa pe bazana ndenge na bango balelaka soki wewa akufi okozwa jamais sai a diriger matanga wewa pona kobunga na oyeba te ta musu bango senga ba moto menga na yena ba vélo Congo Tek Tek TV Yasiba Mutombo Congo Tek Tek TV Yasiba Mutombo Ila yese na Congo Tek Tek mama Yasiba Mutombo. Merci beaucoup amis internautes, vous qui nous suivez de partout dans le monde à travers votre chaîne YouTube Congo Check Check Oya Boss Sibou Mutombo que je salue et aussi à toi Meti Balobi Petit Mekoso derrière la caméra. Merci amis internautes parce que nous sommes là à la commune de Ngiringiri, la salle de fête Le Zeridi, dans le cadre de la dernière réunion Oyo pour l'organisation et obsèques et artistes et comédiens Papa Mundweri. J'espère que nous sommes à l'extérieur de la salle. Le temps pour nous toko tanakati réunion ya artistes et comédiens Bamasumu, Papa Lombe, Modero Totokani, na famille ya Mundweri. Et bon c'est la biso toko tanakati tobima. Toyeba est-ce que réellement corps ya Mundweri et kobima vendredi? Est-ce que réellement et qu'on allait exposer dans Njili Tona Fikine? Quant à moi, je vous dis restez branchés et retrouvons-nous juste après. Président de BES Tomoni Réunion Boalenango à NTPC, comité d'organisation et obsèques il y a Papa Nabiso Mundweri, na famille, Taton Mezalay Mwamingi. Bamsuba Lobake Zana Fikine, Bamsuba Lobake na terrain à Bouda Nanjili. En un mot, conclusion, conclusion est simple. Oyebi biska batbaza, mutu ezalaka. Mundweri a deux familles. Ana famille artistique, azape na famille biologique. Famille biologique naye, lokola koli nanjil, ya tangi bakelas nanjil, asali vi nanjil, pas vin nanjil, ba proposa ki balela nanjil. Mais nous la famille artistique, nga nazolo belabino information vraie et sûre et outil na munoko ya communicateur to chargé à communication, ya association nationale les Alingai, le roi de Best. Naebi bino bobendeko sozo na biso libanda ya mboka même na mboka et tozui conclusion simple tokolela Mundweri na Fikini mais lobinde tokosilisa makambo nyonso na libota poto conclure bisika ndenge nini Fikini kozala comment famille bamoni biso pe barse tomoni po batutu bazala convaincu tolingi place oyo tolela ndeko na biso kulutu na biso ya na biso ezala bien décoré ezala bien honoré po aza mutadine babenga Mundweri vantard vi qui le vantard toki kondimate to lela na zelu to boite kenji les ama benji les kitoko mingi mais na niveau ya Mundweri to linga to lela na stade bazo sala misala ndebo monito sengi libota to libo comprendre biso moye to lela na zelu ezate Fikini n'esplanade nango wana eza kitoko eza juste to kobongisa to décorer parce que ba konzi bakoya donc nani ba okunda Mundweri NTPC ou bien gouvernement mtezucha NTPC ndezo kunda Mundweri mais toza soutenu par le gouvernement congolais, gouvernement provincial. NTPC ndezo kunda Mundweri parce que biso ne doit famille nae mais gouverneur de la ville a sungi biso poto kunda e malamu Jantini Ngobi lata ki aza gentini yende papa gentil andimi koko asali premier acte nae pendant la biso qu'il est gentil. Merci na maman et puis maman Olive azali maman atika kapé ba artiste été amunde ba bengisa ba artiste tanga zaki na pouvoir les lois na pouvoir soutenir mais maman wana aye kota la $5,000 rumeur etamboli ke bino NTPC bolongola 2000 beta longola ki 2000 te bandeko to meko comprendre tango tokenaki n'est pas ya gouverneur a payé ça qui $10,000 pour notre kunda Mundweri association et longoli 7,000 pour bakundaye 3,000 ba pesi libota au moins suwana azana bana moi suwana atikali na libota pe na charge ya ebele na sima na yango
tango pe mama Oliva ekoya na ndako ba famille wana batali bo batikeli biso 5000 lokola ngamba ko kundana nesili te balongoli bango moko 2000 batindi na association pour que ba sangisa ba kundana ni mama. Ce n'est pas dit que l'association dans qui lorsque ba pesa mbongo nezalaki na maboko ya tata mwasi ya Mundweri ezala non plus na maboko masumu et puis ba ko landisa masumu on a tsaki makambo wana te. Voilà, c'était ça wana des programmes tsana ngome lobby ndeto confirmer nos programmes mususu mais je pense que le la kana fikine. Merci beaucoup. Merci beaucoup amis internautes toza wana artiste et comédien Modero Totokani ya Modembote. Ouais, Bambote Belé Junior. Ya Modé to eko assister na réunion stratégique au Bosali na famille à Mundweri en aimant pour conclure ndengeni parce que ba rumeur ezala ki tantôt Njili tantôt Fikine. Bon, ezala toujours en cours, lobby ndeto ko finir. Toko finir en lobby eza benda blague te za benda kita donc mais nayebi ke nzamba ozana kati na biso po azana tozana souci ayebi souci nini o biso tozana ngoko na ndeko na biso mokali na ndimite ke nzambe akotika ke makambo ngo ekende penda na brutalité nayebi ke lobi toza compromis mais j'en suis sûr que tozana foi. Ce qu'on presse, message ni toi adressé dans l'opinion publique. Quand il m'a vendredi, si, exposé où? Na foi. Na foi. Na foi. Merci beaucoup à mon démon et consolation à la famille à Mundweri. Non, non, non. Bah, merci Belé na famille ya Mundweri oyo batiki bisote. Bazalaki na biso na ba démarche nyonso poto kunda ndeko na biso artiste et ndeko na bango biologique. Donc vraiment nazo pesa pe ba merci na Fiston Sai Sai o penza a bundi bitumba ya munene Fiston Sai Sai pote de banako longa penza foire. Donc Sai Sai umela. Merci beaucoup, nous sommes là avec le président Fiston Sai Sai. Président Sai, moi j'ai l'impression par rapport à la réunion pour finir nini quand comme vendredi et vous allez exposer ou à piper enterré. Bon, au moni Tolobake Mundweri d'abord au départ as artiste. Artiste as a deux familles artistiques. Toloba d'abord famille biologique. Pena famille artistique. Et on a moni les lots, les deux familles. Famille biologique na famille artistique. Pour to mekakota là, ndengeni toko la Mundweri tant que artiste. Oui, bien sûr. Bichon story bi ba politicien bazana ndenge na bango balela ba politicien. Ba chauffeur bazana ndenge na bango pe balela soki chauffeur akufi. Ba wewa pe bazana ndenge na bango balela soki wewa akufi. Okozwa jamais Sai a diriger matanga wewa. Pona robunga na oyeba te. Ta musu bango senga ba moto, menga na yena ba vélo. Yango wana omoni les deux familles tokutana ki poto kabola batage. Famille elle la Mundweri tant que moi na bango. Biso pe ba artiste to la Mundweri étant que artiste. Et puis bandeko nyonso oyo bakoki koya kolanda biso na matanga balanda biso matanga ekozala na Fikine na sima ya mukongo ya ekeko ya foire na esplanade wana de place matanga ekozala vraiment eza eloko ya kowela te eza eloko ya kobunda te eza eloko ya kopotana te eza kaka ndenge Marie Misambu balela ye sika balela ye na bandengane ba artiste ndenge balela Wendo Sambatala commune na ye ndenge balela Lutumba Sambatala ba vie sans souci batutu ba mundanga ndanga ba masirika balokuli ndenge pe tokolela papa na biso Mundweri na ba valeur na ye nyonso. Donc batu ba yeba ke ebembe ko bima vendredi tokokunda samedi batu ba ya ebele na Fikine biso nyonso tolela Mundweri bisengo ya pesaki biso to pesa ye yango mena nzela ya pasi ya kofungolela nzela akende kopema na boboto nzamba sunga biso elongo na banzelu na ye makambu nyonso eleka bien monguna oya koya na maseke na ye ya sabolo azika ye moko au nom de Jésus amen Salut président. salut Président bozaki na réunion na famille ya papa Mundweri pona kozwa eloko moko bokanga corps ekobima vendredi ekozala exposé wapi et yo en tant que président ya association
y a artiste et comédien au yebsa public nini. Non, tout ça public que il y avait plus de peur que de mal. Le problème que ça a été quand moi incompréhension que l'ingé ça là ba mususu bazako mona dimension vraiment ya mundo hérité. Mundo hérité abimisi ba esobe abimisi ba tebele ba oxygène donc c'est 1 mètre. Ba gaunion touana c'est 1 mètre que il fallait qu'on tienne à niveau naïe. Et n'enga boyoki déjà que ba mari misambu bazaba na ya masina mais ba na masina ba yoko lobate boye tout ça ba mundanga zako zala mwana état kuna mais ba lobe ba yakite que biso boye donc to zawana pona unité ya esprit pe ya batu to sepeli dialogue to utinango awana famille bazako zanga parfois un peu d'information il y a véritable pour dès que Mundoueri a belaki, eh bien, biso tozako landela dossier tous les 2 jours, tous les 2 jours, tous les 2 jours. Ti aye ko kufa le même jour na sangisi susu ba comédien poto yeba ndenge ni tokosala. 3 jours après tokoko tuna famille soki bango programme na bango bazo kanisa nini. Balobi que non bango ba pesi nyonso na maboko na biso ndeko na biso ya musala o nyonso ko linga ko sala bango ba ko sala na sima na biso tout marché avant que bato songi ba ko kota na kat tanga mbongo gouverneur o balobaki o président Masumu o soki président Masumu a tout chaka na mbongo moko te ba traito même de tout le monde ba bima moli fa pièce 5000 $ pour bolongo ngana simba kutwa tambongo ngote 10 000 bazolo belawana ngana bomba kambongo te donc il y a des gens qui aiment bien salir ma réputation batou mais vous voyez bien qu'il n'y a rien de vrai et ma membre de la famille tozongi ici bango na esprit après matanga batu nyonso bazo embrouiller bango bakokima na bango mais biso nous serons toujours de temps en temps na ba membre de la famille donc quand on vendredi nous enterrons le samedi et nous demandons à ce que l'unité il y a des artistes comédiens ndenge to bundaka ezala kaka ndenge wana c'est pas facile de diriger les artistes mais en tout cas dozo parvenir na nguya nzambe. Voilà, merci. Merci beaucoup. Just wonderful, amis internautes, comme on dit, ça commence bien et ça finit bien. J'espère que vous avez suivi comment est-ce que la réunion s'est passée. Vous avez suivi les interviews avec l'artiste et comédien Fiston Saïsaï, Modero Totokani, président Masumu, Roi de Besse et tant d'autres. Bosu conclusion, et ça que corps, ya Mundoueri et Kobima, vendredi Oyo. Et qu'on a exposé na Fikine, esplanade ya Fikine, et puis enterrement eza samedi. Et contrairement à la rumeur, oyebima ki ke bakotango na njili, les alisou na njilité. Et aussi, pour nande baloba que maman Oliva Pesaki mbongo a un TPC ba président Masumu ba 4 $, eza faux et archi faux. Botika ko sali ba président Masumu, botika ko sali président Lombe, botika ko sali Modero Totokani. J'ai dit merci aux artistes pour l'organisation Nabino. Et là aussi, je dis grand merci à toi, boss Sibou Mutombo ya Congo Tchèque. Merci à toi, mon vieux Adrisha Motomètre Beba Zibeba. Grand merci aussi à toi, Réal bébé Yannick Balobi, Petit Mekoso. Merci à toi, Nadège Moyo, clin d'œil aussi à toi, Fanny Mpoutou. Vous êtes tellement nombreux. Léa Yowa, je vois aussi Nadège Botei. Et aussi à toi, Laetitia Ndongala. Ange de la presse, Yannick, qui sont tellement nombreux, Kaxkadi, mais pourquoi pas aussi à toi, Métis derrière la caméra. Et quant à moi, je vous dis, restez branchés d'ici là, portez-vous bien à la prochaine numéro. Bye. Inanyese na Congo, tek tek mama, yasima motombo.